Mwana mibeko bulingo misala. Akosala makambo na ye moko te. Nakoki kodetermine esengo naza nango te. Nzambe nde moto azotala ngai ndenge esengo eza na ngai. Bato toloba lobi makambo ebele me ye kokomela biso lobi fete na biso le 27 lelo le 26 bato ekomi na mwanda tosepeli makasi tozeli yango mikolo ebele. Bamama bautaka bipai na bipai bayaka basali un mois me papa alobi ke te parce que ezalaki na bitumba makasi baosongola bazoloba boye biso boye me Nzambe alobi te oyo ngai eza ya mutu te tovanda bamosusu kutu babi alokola bato eza te tozosala biso te me biso tolobi papa lokola alobi ke okoyaka kaka na mwanda sikoyo yango wana tozotala na voyage biso bamama mwanda toza tosepeli makasi mpenza tozongisi mpe matondo na papa Fumalonga Simon Kimbangu kiangani po soki ye te ekoki kokoma awa kasi balobaki mingi me tozongisi matondo likolo ya matondo po yende moto asali po ekoma awa bato baloye kokoka kotambola na nini te me tomoni yango bango moko bazokamwa ewuti Cameroun dans quelques jours déjà ekomi na mwanda bato kutu bakamwe bazalaki sir te ekokoma lelo me ekomi na makasi ya papa Simon Kimbangu kiangani yeme nga namoni ye moko akoti na pilote wana po ekoma lelo awa lobi ezala ndenge mosusu bisika nyonso tokosepela mpo na bato ekomi na mwanda bana mwanda oye bana mama mwile oye biso basali boso tomoni bato oye Comme on a eu référent Foutima Mboko Dieudonné, nazali pasteur de territoire à Wanamonde. L'église Kimangiste. Sengono ezali nini komona lelo yo bato ya ba mama ekomeli biso na mboka esika yo zali koka. Oui. Sengono ngai ko manifester ngo boye nako pasuka. Parce que pona nini Nzambe aponi kaka na temps oyo pour la première fois na mokili. Na mboka na biso ngai pasteur Foutima Mboko Dieudonné na yambi masuwa oyo ngoma pour la première fois asombi na nzela ba mama donc eza isengo monene oyo na ko manifester te na minute parce que nazo bate ko mo manifester obena pasuka obeni wala donc nazana isengo makasi parce que oyo tango ba kotuna na histoire ke tango masuwa ya pour la première fois na yamango. Même si les gens sont sous-soutés, comme on a dit, et moi c'est message nous repose na ba maman surtout oyo ba sangisa ki maboko po ete bato na biso ekoma na mokolo malelo. Ba maman na ngai na zontsina no merci na papa Simon Kimbangu parce que il m'a pesi initiative. Yende apesa ka pe mbongo. Yepe ba pesa ka ba moyen. Apesi ba moyen ba maman ba sangani na bomoko. Na tozongisi merci na papa Simon Kimbangu apesa ki makanisi. Tozongisi merci na maman na biso na ndenge basangisa ki lo meya. Mutu na mutu asangisi oya ye. Tala le résultat ya wana tomoni. Donc merci to pesi pa ba maman. Na ba mukili lelo yo tomoni bato ekomeli biso na territoire ya Mwanda. Bénéfice nini oyo bato oyo komema na lingomba to na territoire. D'abord, territoire de Mwanda, tout ça va pas même bénéficiaire. Mais des fois, on a voulu que l'on aille mais des fois, on a la casa. Et il y a mis balai. La main des fois, on a bandit, on a au Kamba. Ceux qui sont chômeurs, on tire 60, on tire peut-être 40, 60 déjà, j'ai mon salaire. Et moi, c'est un salaire. Merci beaucoup. Madame, monsieur. Mbote papa, kombo na ngai maman Christivi. Tozali vraiment makasi komona to de pêche comme biso na mboka Mwanda.
vraiment topesi merci mingi na papa Simon Kimbangu Kiangani parce que tozeli bato pendant temps moulaï et lelo ekomeli biso na mboka mwanda toza vraiment na esengo makasi. Merci beaucoup. On a fini la récréation. Donc asilisi oyo abandaki. Poyemoka abandaki ba fingi biso. Papa yebi likambo te. Papa lobaki eloko te. Papa la liso pungi lelo to lamuki. Tongo etani ne lelo na mwanda. Papa yaki papa yame papa silisi likambo. Papa esenga makasi biso ba mama mwanda to ye. Toyeko ya mabato na biso ya ngwane ezomona. Tozozela bato leta baya ba finaliser makambo nyonso po tokende komona na kati ndenge ezali. En tout cas ba maman tosengi mabondeli continuer parce que balobi ata réussite monani bitumbesi la raté. Tosengi mabondeli belé tosengi soutien na bino bandeko na biso de partout où vous êtes. Tosengi soutien makasi na mabondeli longe monani. Mbote papa bandeko bazali kolanda balingi bayeba kombo na yo nani outi wapi pe osali nani. Nazali honorable bienvenue Kindutu Ndombe, Nazali cadre supérieur et ministère du budget na cadre ya Kinshasa, République démocratique du Congo donc. Naye awana mwanda pour na visite et surtout pour na événement oyo ya monene ya ikolo. Et zali événement ya arrivé, il y a bateau de pêche ya Liboso, il y a papa Simon Kimbangu Kiangani. Oyo est commis enfin na RDC, surtout que ezali lokomoko et l'Obama batu bandima kite batu tana mabako ebele kokoma nango na lobaki na koma na palpa du doigt la réalité tozali pembeni bisika wapi mboka ezoko kambama photo mona poto mema sango et pas ya bakambi baye baboni bako kozwa likanisi surtout que le VPM et le ministère de l'économie, actuellement, dans quelques jours, président de l'Assemblée nationale, honorable Vital Kamerhe, qui est mon mentor, a commencé à projet parce que dès qu'il y a une économie, et le Bosso a attaqué accent, il y a agriculture, pêche et élevage. Et en Okoto, à Salaki, à Toïka, stratégique, il y a le ministère, il y a finance, budget, économie, plan. Et bazako sanga na mikolo nyonso pour na kotala boni kolongola nzala na kati ya mboka. Et tala exemple déjà papa Simon Kimbangu Kiangani rêve oyo ya mama bakobisi yango ekoti na mabele na biso awa tozali na banana na mwanda et longo na bakonzi ya Lingomba ba pasteur bayaki na ngai oyo bautaki na base électorale na ngai pasteur José Alongo na équipe nyonso oyo touti na bango Kinshasa tokomi pe bakonzi ya Lingomba bayambi biso pasteur de données na bakonzi nyonso tozali elongo po ya ko vivre événement pe ko panza sango bato bayeba ke ezali sundoto te ezali réalité esengo ezali makasi pona bana mboka pona Lingomba pona RDC Mobimba. Kokoma ya bato oyo bénéfice nini ekomema na kati ya mboka to na kati ya mwanda ezali eloko ya makasi oyo ezali kolongola chômage na kati ya mboka tango bato ekoti bato bakozwa misala bachômeur oyo bazalaki awa bazwi misala na bango deja bayi bazalaki baselibataire bakobala bakobokola bana mpe bakobokola bango malamu bana bakozala koluna te bazala baresponsable mboka nzala ekodiminie na mosala na bango biso nyonso tokozwa mbisi ya kolia misi ya kolia emona na mboka ekosalaka lobi soki bato ekomi mibale misatu tokoke lisusu Namibi te mpo ya koluka Thomson tokoke lisusu Angola te na nzela ya lufu mpo ya koluka mbisi oyo epoli deja mwa moke babengi makwala oyo population surtout epai na ngai na siège électoral na ngai population ekonyokama kolia yango mpasi eza makasi kasi tokoyeba kozwa en charge population na biso tokolesa bango malamu ezali elembo ya monene oyo tolingi surtout je m'adresse à mon mentor mon président honorable Vital Kamerhe boni tokozwa likanisi ya kosika boye eza malamu mpona mboka na biso tala boni papa Simon Kimbangu Kiangani alobi akotala kaka kobokola milimo te parce que
molimo po eza malamu nzoto esengeli kozala kolongono soki molimo ezali sain na kati ya nzoto ya sain nde moto aza malamu esprit sain dans un corps sain yango wana ezali exemple à suivre na mangomba pe nyonso oyo azali na makoki oyo kosala quelque chose pour le développement ya mboka. On ne peut pas seulement attendre le gouvernement ndenge biso nyonso tokosimbaka ndamu po te mboka ekele liboso tokosenga na gouvernement aya kasi baye bakoki kosala pe bapusa na pembeni mpona mboka na biso ekende liboso. Ndeko balingi bayeba ozali kimbangiste? Nazali kimbangiste te, nazali chrétien catholique kasi nazali partenaire ya lingomba ya kimbangu na découvrir bango na linga bango mingi na découvrir sérieux na bango na accompagner bango pe ba accompagner ngai eza na domaine ya politique na ngai eza na domaine ya ba business na ngai eza na domaine ya agriculture élevage parce que nazali na ba domaine oyo tozo évoluer ensemble. C'est la raison pour laquelle au moni na bimi awa na ba pasteur communal ya ville agriculture ya commune Lukolela José ozali moko ya ba collaborateur na ngai na ba pasteur mususu oyo baye na ngai nesika eye. C'est moi qui vous remercie. Natoni bino botoni papa journaliste. Papa journaliste, comme on a maman Dede Masanga Nzuzi, mais Katuka na Matadi. Mais tu me kuiza awa na mwanda comme délégation ya province. Natina ya kuza yamba bato, ina me kumina beto awa na kati ya mwanda. Ya betuke awa. Papa, qui est sa munu? Donc yani wosi nzambi papa sinoki mbani meza ba grandeur ya kiese yina kena munu po bambuta bakele me etili kibome kona na nkambu ya sepesa kabau na kutinda beto comme délégation ya kukuiza to mona en live masuwa na ba pilote ba mindele na gekula na kati to mona bau et puis to accompagner ba ope na nkambu. Effort ya ba mama mfutu ya katwara na yani mose papa sinoki mbangu nzambi na muntu ve ayani mose papa sinoki mbangu yani ndemeza ba koma anike futa beto ba mama na batata po diambo ngo ekaka ya ba mama ve me batata pe ba kotsaka yitula ba mambo ngo. Merci beaucoup. Merci papa. Nazotala awa na Monique enthousiasme mais tellement il y a trop qu'à un certain moment, même Bamindele Sobaye, Awa, Barosala vraiment émotionné. Et déjà ici, et puis en plus, aucun Kamba, ça sera encore parce que tout le monde les a fait, Batuno Sozana Kamba. Mais bon, les Alil Kamutosali, Ngai, personnellement, j'ai vécu les deux équipes, il y a le Bosona Oyo. J'ai vu les gens pleurer, Moussoso, Ngai Funa Kufakaka, parce que Batoso qui était, Mouboulou, Moussoso, Ngana Oliate. C'était vraiment ezaki pasi mingi. Bote papa ngai komona nga mama makuiza sola chouette généreuse wana eza totem na scout. Vraiment papa esengo ezali ya makasi koleka o na koki ko expliquer te na minute o na ngonga oyo pamba te bato na biso somamaki na ba mama tozela kyango tamulai lelo komé biso na kati ya mwanda toza na banana a tozomona yango toza vraiment esengo ezali makasi. Ça je ne repesa na ba mama nyo surtout oyoyo ba travail qui main dans la main pour que elonga oyemona. Vraiment message on repesa ba maman ba travailler qui main dans la main donc ezaka kalikambo tata nzambe tangu eye faut bisonyo soto sangana tangu basengi il faut to pesaka oyima imana nute kozana na ba ya penser te pamba te elonga ya mwana monani ba mbongo bato ba pesa ki ba contribuer ki mbongo eliamite yango wana ezali eloko na biso masuka na biso eye monani kati ya mwanda tozana ngo awa. O babande kolobake maso wana ezalaka te esomba matokoloba na bangoni. Vraiment papa bato bongo na lingomba bazanga te partout ici quand sozali bato lolenge wana bazanga te bazakaka bazalaka pona ko décourager batu kokotsa masengi na mabe
mais wana eza likambo na bango na tata nzambe ye nde moto akosa charge na bango biso esengo eza kaka ke masuwa emonani donc wana vraiment nzambe nde asa charge na bango mpo wana eza likambo na bango eza ya biso te nzambe ye moto ayebi ndenge nini ekolekela kati na bango. Merci. Mbote papa kombo na nani tomoni olati polo ya mama munu kia wanga nzita ni Marie. Papa journaliste, merci. Na sepe na mutuna ngai papa Romain, chef de service ya presse na territoire ya Mwanda. Donc esengo na ngai ba mama kutu batu basomaki batu bazana esengo te ya koleka ngai. Donc nazana esengo mo makasi ndenge bozomona ba mama. Donc soki esengo la ta nzoto mutu mena yebite ndenge bomoni nga boyi. Donc likambo ezali ezali likambo moko mutuya merveille ya tata Nzambe Salemi. Biso bota mokili esika mayela biso sugi ya Nzambe bandi. Papa Simon Kimbangu kiangani bandeko na ngai batata na ngai ba mama na ngai baleki na ngai azali mutu te azali tata Molimo Santo Nzambe ye wana nazo confirmer ngo makambo ke wana tata Simon Kimbangu tango ye moko tata Nzambe Molimo Santo Papa Simon Kimbangu kiangani abongisaki programme na epo aluke azali na programme ya kolongola ki pauvreté na mokili abandeli yango na makambo ya kolona epuis na kobokola nde aluka esika ya kotia ke mais esika ezali kozwamana te yango nalobaki tu ya liboso soki alingi asala likambo na ye ata botyai bakali yesu alobi ezosalema ezosalema nde eyai kotombe na libota oyo ya papa Pasteur Chichi révérend Pasteur Chichi oyo nazali mwana ya papa Pasteur Chichi azalaki pasteur ya église Kimbangiste azalaki soda aza originaire ya village ya Kitoni biso yende kolo mabele azala po papa na ye yende mutation biso nde bakolo mabele place ke kozala nde tomona ye ke tant lokola tata Simba onkianga nazo bongsa abonsi ba programme na ya osomba bateau de pêche abi ba mama to somba ba papa to somba bateau de pêche ba mama pe to somba bateau de pêche tomona ki esene hotel me lokola biso za na espace na mai mabele eza ye moko mai eza ye moko to pesa na Nzambe ba parents na biso mo to tika ba héritier to simba ika ko simba eloko za ye mo tata Simba onkianga to zongisela ki ye espace na ye po ba bateau na ye banda kotelema donc za famille kul nani kula kaku famille kula kaku nde topesaki mabele wana epai Nzambe Molimo Santo pote ke wana ye hotelema pote mosala na ye ekende liboso. Bosala makasi na kopesa tata maboko